bibliothèque te mpo na nkanda, surtout kozikisa baarchive te ata olango ewaka. Bana bakozanga koyeba lisitwale na biso, ata mowei bakundaka ye na lisitwale na ye te. Lelo papa nalingi natuna yo, tina nini bokabanaki yo na mama nazali kokola, nalingi nayeba tina nini mama bokola ngai te. Mwana naoki motuna no otuni ngai esalinga mpasi na kati ya motema. Mama na yo azangaki nde patience, akufelaki nayebisa yango kisasa otuna ata papa mokoi akoyebisa yo. Papa natuni lisusu boye, tina lili bosengaki nga na nzambe na ya, nazali kokola mama wana motema ya kozanga affection ya mama nanga. Moseka nayoki elelo na yo mwana esali ngai mpasi na motema mpe ekimisi ngai mpongi. Nabombelaki yo nzoka sekele motuya, mama na yo akimaki yo na sanza mine ya mpamba, obukwamaki na mabele ya mama Sophie kulutu na ngai. Papa nayoki nyonso lobi, lakisanga ata foto ya mama na nga nayeba ye, kunepa ya kenda abala to abota, nasengeli ye pardon lelo mokolo ya diplome na ngai. Papa oh mwana ngai mokristo ya katoliko, nasi nalimbisa ye epai akende abala mpe abota, kozali na baleki osima ya yo. Ça c'est le poète Simaro Massia avec le Mkuruyaka Papa Wemba. Mama soki ozalaki we bele na mibwaki na maboko mayo, lelo mokolo ya diplome na ngai ozali wapi ngai natondi na mawa, baninga nyonso na bamama na bango azali nde tofete batondi na bisengo. Mama yoka bazali kobenga ngai doina yo mama nazwa diplome reka yo. Nabangali misa na luki yo mama ebongaki ozala amoni yote. Mama yokanga nasi nakoli nalingi na mono yo, mabonga na maboko mayo. Mama lokisanga baleki bangai bawaya batisima ya divorce na papa oh mama Maître Vincent Gomez, mais dans tout ça, pourquoi les divorces? Yasi Maro Massia alobi soko okokima mbangu kende yo moko, mais soko okokende mosika kende na bando. La grande dame Miss Tati Jackie Bello otongi tongi nga mingi na yoki makelela zando ngai na kipaka te, ngai pe onazalaki na libala kitoko ezali assurance te. Ofingi fingi nga mingi na yoki bisalelanga na kipaka te, ofingeli ngai mama nanga osonyo
ozali mal éduqué. Mami Manda, créature sans défaut. Emel Voizoé, boutique sans taxe. Otongi tongi nga mingi na yoki, makelela zando ngai na kipaka te. Ngai pe onazalaki na libala, kitoko ezali assurance te. Ofingi fingi nga mingi na yoki, bisalela nga na kipaka te. Ofingeli ngai mama nanga osonyo, ozali mal éduqué. Yoko ozali mwasi ya libala, pete na mosapi tika mobulu. Mobali ozali kosalela zuwa, mobali ya bato, mobali ya ngana, mobali ya bébé. Norbert Bokiloé, Bono musique très fort. Ngaiko nazali nanga divorce, mbwa katasinga baboyanga kala. Okolukanga matata yoko sambwa, mobali ya bato, mobali kitoko, mobali ya bébé. Médard Diamonica, Patrick Mangasa, Yaga Betembo. Mwasi ya libala, pete na mosapi bangaka mobali na yo. Okolukanga matato ya liboma, mobali ya bato, mobali kitoko, mobali ya bébé. Mobali ya bato, mobali ya bébé. Mobali ya bato, mobali ya bébé. Okofima lokokondo na bazuwa bamba, mobali kitoko ya bébé. Okutanga na zando na simbi misi, oya kakola pe osombana ko.
Mama Hélène. Zola tempo, tempo, tempo. Maître Vincent Gomez, na Pointe Noire. Agence Top Gelia, Papa Tony, na Luanda na Kinshasa L'amour, c'est mot fragile et facile qui entraîne quelqu'un dans un chemin qu'on appelle ma. Et parfois, au bout de ce chemin, on trouve une pancarte écrite « Si je savais ». Nayebisaki okayeme nasali kopela nasengaki osalisa ngai kayeme nazwaka shok mokolo nakutaki yo na ye banda wana ngai sante ebeba Zizi Lutumba Salomon à Londres. nasilikaki nakanisaki yo koponela ngai boyokisi ngai soni bovandi Ricky Madaka. nalingaki totika kasi natali ya avenir ya bebe naboyi bana na nga banyokwama lokola bafele Alphonse Mavrila. Jisé Mungu, Jean-Claude Mobutu, Mano Lemba, Chirac Makayabou. Robert Lutumba, Laurent Lutumba, Sylvie Lutumba, Marie-Paul Bagdad. odika yembe naboyi natelengana nandimiliwa ye oyo poneli na ye ozwanga bomwana nasalaki na 16 ans naboteli yo bebe ye nazalaki nanu mwana ye naboyi natrope yo na esprit ya vajan nazwaka yo lokola mobali alabi na ngai mama Shea Wali na Brazzaville, Igo Kitenge. Yajo Chibinda, José Moukeba, les boss. Mama Wiva ya Yajo. odika yeme nakangaki motema nakanisaki bomwana lobi okokola ye okochange ezali loyenge ya bomwana lobi okokola tokovandaki ngai eyaka te Ferregola Yemina Papa. Papa Lutumba. Le grand poète. De génération en génération. Richard Mokouzé, Orgaman. Fedole Bokomo. nakei na mai na miso na nga na lita ye nasangi moto ya kopangisanga mpinzoli ye nakei na kolela na ngai Alita Chamala. Ira Chomba. nakei papa na maloba na nga nyonso na motema ye motema mwanga mozangi ekolo ye nakei na maloba ya nkanda DJ Frank Nachetemba. Fita Ndudi Mama na Shalom. Papi Kanza. JC Mungu. FLK 123. nakanisaki papa kopangisa mpinzoli na ngai na matama nasuki na yo moto na malasi ye ata na mbeto ya lopitalo nazali kokufa sese na nga se yo moto nalingaki mingi Papi Kabemba Charlie Malenga. okominga na susi ya balolelo na yo oyokinga ata mawa te temba kayembe eyaka Vincent Gomez à Pointe Noire. nakanisaki okopangwisa mpinzoli na ngai na matama nasuki na yo moto na malasi ye ata na mbeto ya lopitalo nazali kokufa sase na nga se o moto nalingaki mingi ye Norbert Tabira. Nick Kuba. na regrete kaime na absence na yo na lopitalo namona yo ata balasuka ye Peke Mundibo. pembeni ya moto
napongi ye nazwi ntango ya kofuta yango te nakei na mai na miso na ngai na lelita ye Papa Ochombe mwana mwebala Tété climatiseur Général Ndenge Abbé Roger Kinoel Mboya nakanisaki papa kopangusa pitsoli na ngai na matama nasuki na yo moto na malasi ye ata na moto ya mbeto Francis Akele, expert comptable Didi Kinwani Mosombe monene ya Mabanga Julie Wasenga, Peleka Pouvoir okominga na susi ya bazuwa na yo ya balolendo na yo yokinga ata mawa te Alpha Bokole, Jean-Marie, le 5G omasakringa na susi oyibinga na motalaka oyokinga ata mawa te Sami Dienga, Monganga ebongaki obenga ta metared ya monika ye azalaka temoin ya likambo yango oyaya Ya Tedi Kitsala Stani ya Tembo odika yembe napoi natelengana nandimi liwa ye oyo ponelinga ye ozwanga bamwana nazalaki na 16 ans naboteli yo bebe ye nazalaki nanu mwana ye naboi na trompe yo na esprit ya vagance nazwaka yo kola mobali alabi na ngai na ngai ngonga ekoki namonaki Gabin Tembo ayi kosola na ngai alobi kulutu eske ozali nano simaro ngai nalobi mopepe ekwesaka kaka nzete ya mobeso ya kokauka te Tembo nazali nano e nazali papillon lula kaka couleur na ngai me kosimba ngai na nzoto te parce que couleur nanga wana ekopanzana okoka korécupere yango te simaro motumba masiya ngonga ekoki lelo yo wana okomi na mpasi nga nazangi mwaye na bikisa yo ata mpe lokola toka bwana nakolinga te nayoka yo na sango ya mpasi ye l'hôpitalo ngana sangi moyena ya kotala yo epai natikalanga na sina bala bakopesanga te permission natala yo sango na yoki olingi kokufa ngana sangi nguya na bikisa yo napesi elikiase na losambo nalongoli maloba ya kanda nyonso tolobanaka ngana sangi mwaye na bikisa yo ata mpe lokola toka bwana nakolinga te nayoka yo na sango ya pasi ye lelo yo wana na mbetwa l'hôpitalo ngana sangi moya na bikotala yo
epai natikalanga na sina bala bakopesanga te permission natala yo sango na yoki olingi kokufa nga nazangi nguya na mbikisa yo napesi elikiase na losambo nalongoli maloba ya kanda nyonso tolobananga toza na 9 titres na kati ya album ya salle d'attente. D'abord nanu tobanza na salle d'attente. Mpo na nini salle d'attente? likanisi liyelaki ngai na makambo tomonaka na basalle d'attente ezali kaka ngai simaro te. nazalaka na esika moko bandeko moko baya kosola lisolo, ndeko moko abengaka ye akende otali na biro. Ntango akomi na biro na rendez-vous apesaki ye, c'est comme si amoni ye te. Mais pourtant se présenté ayebisi mpe secrétaire na bata protocole koloba na ndeko ngai nazali awa ndenge ye abengaki ngai. Mais esalamaki ke ntango ekomi bangonga eleki mingi baya koyebisa ye ke bandeko nyonso bozali na salle d'attente awa borentrer parce que patron babengi ye na mokonzi ya mboka bolimbisa ye akei. Alors esalamaka mingi nde en tant que alanga nzembo nde nalukaki langi na pakola na kati ya maloba wana na likanisi wana tosali salle d'attente. Salle d'attente makambo tomonaka na kati ya salle d'attente ndeko mosusu akobenga yo ye moko moto abengi yo okende kotala ye okomi kuna ekomi bimana tout ça alobi ozonga alobi et tout ça ande yango to en tout cas tobeleli tobeti sete na makambo malikaka na bandeko babenga biso ba salle d'attente na ba salle d'attente na mosusu akobenga yo kaka po ndokotala bureau na ye po na nomination ye azwi mosusu akokabela yo kaka soki bovandi na matanga esika basi bali ye akotuna yo boni yo otambolaka te oya kotala ngai te leka na lendini na bureau na kozela yo akokabela yo parce que bandeko basi bazali wana. Voilà, nabanzi nako si sabino posa nango avant te mais boso sur la salle d'attente. Nabanzi bandeko ba melomane ezali mbala liboso te na travailler na ba vedette.